kosalisa ba Congolais. Moto ya mayele pe ya kwanya ya lingaka mboka na ye. Maître Malou abili totombeli longonia. Yone tete ya malili ya ba Congolais. Kasumaka kona kate. Ernest Mobimba tozali nsima na yo. Fondation Malou wa espoir na Congolais. Congolais boya tosima na maboko. Fondation Malou wa totonga mboka na biso. Maître Malou abili mwana ya Congo. Président fondateur ya Fondation Malou wa. Tous pour le Congo. Mwana mboka azwilikanisia malamu mpona kosalisa ekosunga bana Kongo. Moninga malamu ayebanaka na ntango pasi ya lelo tomoninga biso. Car pour nous aujourd'hui c'est compliqué. Imaginez-vous, c'est depuis 7 heures que je suis sortie à la maison et là j'arrive pas à trouver un transport pour Victoire. J'ai quitté depuis 7 heures. J'ai pris un transport depuis de la 18e rue jusqu'à la première rue. C'était compliqué d'abord de trouver à la 18e rue et là je suis à la première et j'arrive pas à trouver un transport. J'ai payé 1000 francs de la 18e rue jusqu'à Saint-Rav. C'était impersonnel. Bon, il y a juste des chauffeurs vraiment balembi tracasserie et puis le gouvernement vraiment doit prendre en charge le transport. Donc les chauffeurs doivent souffrir mingi na doivent subir saisi moko inégal de courir kakaboye donc okanga ba pèse zo bimé belé donc essence ça ka mata c'est pour cela vraiment les chauffeurs balembi loko wana. Le problème la grève, les chauffeurs vont gréver pour l'insécurité. L'insécurité, les chauffeurs, les motards doivent souffrir fort. Le gouvernement congolais doit éviter pour la ligne pour le gouvernement congolais. Niveau de tracasserie, on peut imaginer. PC, akanga, policier simple, akanga, bureau de, bakanga, transport, bakanga, juste maintenant il faut akanga. Et puis mikanda, bazo bimisa mikanda, c'est une façon de débattre. Là sotala na mikanda msoza awa na katsa casque na awa na mikanda. Et puis bazo mikanda msusu omoni, na mikanda oyo. Mais mikanda oyo babimisa ngo liboso ko to sombaka. Baboyi yango. Babimisa su mikanda msusu. Mikanda so soki identification soki ya mso en éviter. Babimisa su mikanda msusu lisusu. Mais mutal kisoko moni caché awa là, ya vile Kinshasa. Omoni ne toza boyo to souffrir makasi. Tozo utana nuko uti petro ko oyo tika muta wa 2000. Police akangi yo alie yo 40 000. Ko moto ozwa combien ya ozwa combien. Tozo souffrir na mbake moko mabe. Bana to oti poko yo zui 40 000. 40 000 la police azui yango. Ozongi vite. Na mbake moko ke tozo moyen ke toloba ezate ndeke lelo ba chauffeur nyoso basali férié o mitu makasi nde bazo sala férié pona bato oyo ba policier oyo batika bureau na bango po baya kokanga moto donc n'importe qui soki abimi na nzela areve kokanga moto kokanga mutuka azani eloko na nzela donc ezoyebana te policier aza nani roulage aza nani PCR aza nani bato transport bazala nani donc ezoyebana su te yango lelo eza grève mpona bato wana nyonso ya lelo tosali kutu mokie régime oyo tozosibir lelo biso population trop c'est trop. Nanzela vraiment en tout cas mon général trouver le biso solution na batunayo. Moto mutuka tracasserie moko insupportable. Trop c'est trop to lembi. Tozo ebate policier avant d'aller sur la société
bato ya mikanda bavanda lisusu na babiro te baleki ebele na nzela mosala eza te policier azolonga na susiate komanda na ye atindi ye alobi na ye kende soki policier ayebeza yebisi mokonzi naza nzala ye alobi na ye te yo kende na boulevard yelanga 15 moto yelanga boye bapolicier azolonga na susiate aye azokanga moto sans plaignant bapolicier balongwe wana bake meme na bamama oyo bazoteka na wenze policier akoma kozwa 2000 chaque jour na bamama ya wenze tozeba te rôle ya policier toza na posa roulage na policier oyo ya basusiate wana toyeba po différencier biso nani azotalela makambo ya nzela parce que trop c'est trop tolembi papa tolembi totelema te voir me bastationnement oyo tozotelema oyo chaque jour tozosomba stationnement mais so totelemi type degré ezo massacre biso même kutu ba Rwandais na est wana baza na liberté ke biso bakolomboka même ba Rwandais na est wana na Boulaganda baza kutu na liberté ke biso ba Congolais bakolomboka trop c'est trop en tout cas papa Félix on a outil depuis Lemba ti à la première ligne na kati ya mboka na biso toza na problème sérieux oyo population ezotosa l'état te l'état mpe ezotosa population te en fait ke tola moto balobi ke eza grève bachauffeur baosala te mpo na transport en fait ke kolongwa Lemba 6 ans bofuta ba 2500 kozonga lisusu 2500 5000 francs mais biso population todéclara te chauffeur mpo asunda mokanda l'état azodéclare en fait kana kondana osi ministre ya transport nayebi te na bio azolala azosala ministre ya transport azosala eloko te adéclara te alobaka te hotel de ville alase transport ezala 1000 francs bisofuta transport 2500 population akotomboka koya ye moko sa policier akokanga motu ndeki population na manda akokanga motu te boboyi mituka ebula bokende na baveni bokuta mituka etemi na baveni mais boboyi mituka ebula leta boyi ntango na lipongo na misala mpango ya leta poyi leta ebimaka na mituka nyonso to eza na kati ya balabala esaza na opesa sitako bon naza chauffeur conducteur ya mutuka eza vraiment pasi et eza vraiment regrettable na ozo passer na mboka na biso Congo nga navandi naza na Saint Raphaël na oti banda njili na 4 makolo na na komiti apona ke bimisa camion na kankokolo eza vraiment pasi mais eloko moko esanga pasi na mboko tozongo vivre na mboko le roi toza ba Congolais te tout étranger afa na mboka oyo na privilège par rapport à biso ba Congolais tellement comme la police ça na mboko hein papa Félix yo za vrai Congolais o bazo sala ne ba sali réputation na yo po biso to yina yo to za na affaire na yo biso te papa soko décider pour na mboko te papa deba ke bazo luka ba sali yo e ba simisa yo touche papa na ngai ngana sana lycée Kabamba na tela tracasserie o ba sala biso ba chauffeur et na ba moteur to sala ba ngelo côté bon pesa biso service oyo eza unique mpona contrôler biso na nzela tomona pesa azali mais tomona baujana baokanga mutu tomona bapose simple baokanga mutu sikoyo antenne civile azokanga mutuka bazobotola bato biloko yango omoni ke todeside tovanda papa otuvele biso sosai boyeba eza nini toza baétranger to oyo eza mboka na biso otuvele biso solution yango eza na mposa na lobaka. En tout cas, c'est une gâchis pour moi d'abord. Quelque chose de pareil, ça perturbe en fait la journée. J'ai quitté la maison à 6h, mais jusque-là, je viens de la 12e rue, mais jusque-là, je suis encore ici. À côté ici, vers Tata Raphaël. Je fais les pieds, on m'a dit en sortant, je ne savais pas déjà. On m'a dit qu'il y a un problème de véhicule, les chauffeurs ont grévé par rapport à la situation de menace, l'air tracasserie en fait. Bon, moi je trouve aussi l'idée bonne pour moi d'abord, parce que je vois, souvent je fais la route de Kassai, mais je vois d'abord la façon dont il s'est abîmé d'abord pour moi. La route n'est pas bonne et c'est exagéré. Pour les chauffeurs, moi je les appuie en fait. En tout cas, je les appuie. Parce que si on avait déjà aménagé cette route-là,
ils allaient être donc ils allaient avoir déjà la possibilité de payer ce qu'ils demandent. Pour moi, en fait. Transport pasi makasi na ye comme Ernie 7 heures ba chauffeur babi ba osala te tracasserer leki makasi donc il peut mokonzi mboka te la biso likambo po biso moto okoka te to souffrir pour la transport 2500 ba 3000 to sa bambongo wana te ba roulage tracasserer leki makasi l'état sur les mesure o to sala bien na ba police ko kanga ba ujana ba pesa passe yango lo lendi ba biba ko sala te to souffrir ka bona transport donc l'état te les so likambu o po biso moto okoka te eza chauffeur faut ya chauffeur et ya ba chauffeur ba biba ça grève donc l'état nde ata la biso ba tala likamba transport ministre transport azokoka na ete makambo azokoka te donc ya tele la biso likamba transport tobima ba 4 to koma ba 8 ba 7 heures. Bon, pour la journée lelo penza atanga moko na chauffeur mais alokaki bandeko na nga ba chauffeur ba osala grève mpona tracasserie eleki makasi na nzela donc bato ya boye babima mikanda boye babima basala boye na ba ujana bazo tracasser ba chauffeur makasi ezala ya ba chauffeur ya moto ezala ba chauffeur ya transport ya en commun donc tozo souffrir makasi yango wana nazotasisaka ministre ya transport amekolukela biso solution nano oyo ya makambo ya transport ndenge ezoleka kotracasser eleki mingi tala neti journal lelo oyo bato bazokutaki ngasani eti bakende marché zandu ya monene bazobeta makolo bazosouffrir osi ozoyebana te bokobima na bango kozonga na bango ekozala ndenge nini donc en tout cas eza peta mpasi mingi mpona mboka oyo boluka kobundela biso mpenza bakonzi oyo baza na mboka oyo babundela biso makambo ya transport kolie eza mpasi nyonso eza mpasi bongo na transport awa lelo moto ekoma 5 000 2 000 4 000 francs transport bongo obela 1000 200 francs 1500 donc tozokoka te ministre ya transport asala biso fort aluka arrange no makambo na ye mpona transport population ezosouffrir bato bayuta mosika bamaluku bazoya makolo donc pasi bongo aye makolo akozonga ndenge nini eza pasi makasi donc bakonza mboka abundela biso makambo oyo po yo nde makambo fati beton pour les chauffeurs, moi aussi je ne savais pas qu'aujourd'hui c'était grève. Je ne savais pas qu'aujourd'hui c'était grève. Je fais le pied de rond-point Ngaba jusqu'à 7e mairie. Moi je n'ai pas aimé ce que le chauffeur a fait aujourd'hui. Rond-point Ngaba jusqu'à 7e mairie vraiment. Le montage de rond-point Ngaba jusqu'à 7e mairie, 5 000 francs, 7 000 francs pour le moto. Ce que je peux dire aux chauffeurs, il faut avoir aussi les soucis de nous, hein. Il faut avoir aussi des soucis de nous. Je ne sais pas ce qu'ils sont passés avec les autorités, vraiment, je ne sais pas. Il faut avoir le souci de nous aussi, parce que c'est le flèche d'aller et retour, non? Nous aussi, on peut bailler d'Arabiso. Alors, il faut moi qui m'y entre Abiso na bango. Ceux qui m'ont na bango na ba roulage. Là, je ne sais pas. Il faut avoir aussi notre souci. Je fais le pied de rond-point Ngaba jusqu'à 7e mairie, c'est pas bien. Bonjour. Abigail et Wawa. Pardon? Oui, je suis dans la ville de Kinshasa. Moi j'étudie à IEC. Dans le cas suivant, babi au transport exacté, ba chauffeur ne se basili qui pour nini, ba soda si ba ujana, ba boy, ba autre ba kaka. Donc comme un policier, ou chauffeur le gars mutu ko c'est ka 500. Ou pesa 500, azu ko même tina ba téléphone. Moi je suis fils élémentaire 13e. Na petit makolo depuis 13e, si awa na première, ndoko na la vanja. Non, c'est le transport.
oui transport eza te nalembi na se décourage mbala moko te posalanga eza ke l'état congolais afuta bapolisier bien parce que bafuta bango bien te ngwana etina bango na moyibi fo bakina kosenga bachauffeur mbongo etant que policier naka biso banke to tozala banke tobanga basoda mais yo tobanga biso basoda poni basoda balingi bisengasenga amona chauffeur asengi amona nani asengi respect ezokita l'état congolais azofuta bango bien po ileki ti bachauffeur bakomi bongo kosilika po ani lokoso eleki na kinshasa eleki. Aujourd'hui, nous sommes sortis le matin, il n'y a pas de transport. Pas de transport privé. C'est ce qui nous servent. Alors, nous sommes pratiquement désolés parce que on n'a pas si. Le dimanche, nous sommes sortis et revenus normal. Le lundi, le 5 juin, pas de transport. On a fait des marches à pied. Des marches à pied. Ça dit que non, marche de santé à pied. Revenir à Massina ici à pied, sortir 5h du matin et revenir ici à 8h30, c'est désolant. Je tiens à vous dire que non, le gouvernement va devoir tenir bon à cela. Et surtout encore, le gouverneur de la ville, j'attenue qu'il puisse faire valoir à ses droits. Les chauffeurs se revendiquent à pourquoi? Parce que on nous tient toujours, il se tient toujours à dire que non, des tracasseries par-ci par-là, c'est machin. Voilà, pour moi nous sommes. On revient à pied ici, parti de Kikole ici à pied, c'est nonchalant. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. En tout cas, je suis énervé. De partir à Kikole ici à pied, sortir à 4h du matin, revenir ici à 7h30. Vraiment, c'est non obéissant. Vraiment, je tiens au gouvernement pour leur dire que non. Tenez bon, nous sommes au période des élections. Qu'ils fassent valoir à leur gré. FM TV